Fiston Saï kende ko bete la maman Marthe porte. Moi na ye a escroqué biso mbongo ram. Yo lobaki soka sali likambu. Toko kende inde tina limité na 10e rue koko maman Marthe. Plus de 400 millions Fiston Saï. Moi na ya maman Marthe, Félix Tshisekedi Tshilombo a escroqué yango. Kende ko tokele maman na ye. Ndengo lobaki otu na ye me mama e. Tala makamu mwana no asali mbongo eza wapi boyebisa Fiston Saï alobaki soki mwana mama Marthe asali likambu to kende inde to tokele akende koyebisa mama Marthe ke mwana na ye apupoli mbongo pu ya 100 jours plus de 500 millions de dollars américains asali ba aventure na camarade Vital Kamerhe batindi bango na prison le babimi Fiston Saï kende koyebisa mama Marthe mwana na ye kende inde yebisa mama Marthe que mwana na ye aza incompétent banda zwaki mboka akutaka ba M23 basilaki mais en moins de 2 ans soki 3 ans aka signé ba contrat ya buzoba ezanga motona makolona ba rwandais lelo bazobotola biso Goma Fiston kende ko yebisa mama Marthe yo lobaki que azas toyebi mama na ye toyebi tata na ye toyebi sika koli toyebi bato na ye soki asali likambu toko kende inde koko mama Marthe makamu nyonso asomo mwana mama Marthe osala Fiston Saï omoni honte mwana mama Marthe ki azui alongoli ba checouleur na poto batu ba kondana bango lokwa ba Didier Budimbo wana ba escroc ba checouleur batu ba buka ba banque ba sala ba désert ya ndenge na ndenge mwana mama Marthe ki akongoli bango aye na bango apesi bango ba poste bakabaka ta poste ya minene lelo ba komisi makambo ya gestion ya République démocratique du Congo et comme il kambo ya COP Fiston Saï kende koyebisa mama Marthe mwana na ye yo mutolobaki akende koyebisa mama Marthe que mama Marthe mwana no banda ya jouissance na jouissance commandant suprême ya mboka masasi eko beta mabasoda ba ko kufa ya ke iko mela masangana marbela Fiston kende ko tokele mama Marthe yebisa ye yo mutolobaki kende koyebisa mama Marthe ke mwana na ye banda ya voyage loko la pigeon tout magela ça ke loko malongate yebisa mama Marthe yo loba na biso Félix toyebi tata na ye toyebi mama na ye toyebi ndako na ye toyebi ndako na bango toyebi pa na bango opi obakisa ko lobiso ki asali likambo tokele mama na ye koko kala mboka ndenge bebi mama Marthe aza wana kendo yebisa ye mwana na yaki soki pona ba kopo so pona ko jura ça jure soka akokanga bisaka tika mboka akanga parce qu'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République mandego ya malédiction moko donc oyo na ebité akoyoki sa papa na ye soni papa na ya rola supongia malonga kuna na sa mabelisi ka kendate likolo na ye lokola mama na ya ali vivante ça ya prometa ki kesoki likambo salami toko kendeko bino batu boyebi Saï na Congo boyebi Saï na mokili bobenga Saï boyebi saye akende ko token mama Marthe ayebisa mama Marthe makambo ya mabe au mwana Félix Tshisekedi abomi mboka ko sala na Congo.